Et salamaki na ambiance moko ya kosakana te, partage ya repas de cœur à l'occasion ya anniversaire ya madame Nadège Kiamanda la Queen nde bandeko ya fondation Un cœur pour tous bakitaki tout droit na homme Christian Mwanga oyo ezwami na commune Ngiringiri esika wapi bakendaki kofete na borphelin na kombo ya fondatrice ya fondation na bango Un cœur pour tous madame Nadège Kiamanda. Bana baliaki pe bamelaki tika na yebisa bino kezalaki somo avec un pacte pe idéologie. Na kombo ya la Queen, madame Nadège Kiamanda oyo azali ko séjourner actuellement na mikili ya poto, secrétaire général ya fondation Un cœur pour tous, Jean-Si Monadio a communiqué boye. Le principal vraiment aza femme moko on a besoin vraiment d'action beaucoup plus d'abord orphelin homme de vieillard ko aider battre na hôpitaux donc et puis premièrement financement ya yemoko ya ngwana a préféré beaucoup plus à ça notre premier gestion on a orphelin ou ya Ngiringiri ah oui la première sortie de saline à niveau orphelinat na compte anniversaire na donc ça vraiment 100% congolaise. Rachel Carter moko ya ba membre ya fondation Un cœur pour tous pe abakisaki boye. Bon, au fait, pour le moment, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait de notre mieux. Parce que pour le moment, nous sommes encore seuls. Madame Nadège a agir Yemoko selon ses propres moyens. Voilà, pour le moment, tout ce qu'elle promet, c'est qu'elle va faire de son mieux en tout cas. Natour na bango ba responsable ya orphelinat pe bango moko ba orphelin ba pesaki merci mingi na la Queen madame Nadège Kiamanda pe ba membre nyonso ya fondation na ye fondation Un cœur pour tous pour na geste oyo basali ekotikalaka a jamais gravé na mitema na bango tika ete nzambe amona yo. Eke yo